www.congopromotv5.com. Chéraf Nguindou. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez de bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Komboya Ndeko Benjamin Kayombo Azali Dirija ya Coral Comek Elingi Koloba Coral Messager du Christ. Zamba Pamoli. Merci beaucoup. Décorangai ici au Kil Biso, Biso déjà na accompagnement na trio bo ça mais c'est présenté sous na le yembo sous après au chité aux ici Biso na présentation normale ya Kombona. Akosale Yesu akosala akosala oleka bosenga nanga akosale Yesu akosala oleka bosenga Yesu akosale Yesu akosala ya motema paso oleka bosenga nanga nalobi akosala nzambe na bongo ingazo sala ye ata babwaki olibanda kolela te azosala ye ata pasi na motema nzambe na lola azosala ye akosala koleka bosenga nanga akosale Yesu akosala koleka bosenga nazala pasi na motema akosala Yesu akosala koleka bosenga nanga nalobi azosala nzambe na lola azosala osungaka bana bitike bazolela butu na moi Yesu na Kongo totyela yo motema tozoyeba yo kosala ata kuna na este bolela te nzambe na lola akosala amerika yokwatoyebi nzambe akosala totyela motema Yesu nzambe akosala Yesu akosala koleka bosenga le Congo Promo défaté Bolandaka Congo Promo pour ezolo ma vérité avec Congo Promo it's not the same c'est pas pareil Rafi Gendo check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC.
au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. La coiffe Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demandé, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos, la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Quand il s'agit de grands événements, c'est lorsqu'on apparaît. Nous sommes le Collège Mandela Magazine, qui est présenté par votre humble serviteur Sergio Chamba depuis l'Afrique ici. On appelle plutôt communément le ministre de l'Information, parce que quand il y a l'information, tout ça va toujours un photo diffusé à moi. Un grand événement, on doit aussi préparer à Cape Town, et puis mon sous. Vous avez toujours la précision dans le PKA, et ça, là, au niveau de Djobou. Mais la précision, parce que, comme vous le constatez déjà, dans gauche, j'ai le frère. A présenté parce que ce que tu présenté c'est que tout le monde sait la qui c'est les frères Dona et puis la sœur Rosette na niveau de Johannesburg ti bozo na bozo on a bien présenté na baki non la sœur Rosette patati patata c'est qui na monté ma bébé oui bien la sœur Rosette parce qu'elle fait plutôt son travail ndenge au esengeli pe azo banga nzambe azo na ba norme au esengeli pas défendre la communauté en Afrique ici mais émission pour ebanda émission précisément aux alliés émission bana nzambe et ça la va bientôt créer atmosphère mo. Donc, on peut s'attendre à inviter avant de se présenter, ça quelque chose où na biso na badozo na Kinshasa
na ba chaîne respective. Je pense que vous êtes d'accord na ngai ba ni konso ça passer le sumo loko mo pe ba ba na niveau États-Unis là je vois déjà mon boss papa Rafengindu papa ya bane délé idole na ngai groupe ya ngoyo na yoki bango na making of mais bozoka bango ce qu'on a live parce qu'ici c'est la télévision. À vous les micros. Sungangai kolo sungangai kolo sungangai natango ya pasi sungangai sungangai kolo sungangai kolo sungangai natango ya pasi sungangai kolo sungangai kolo sungangai natango ya pasi oh sungangai ya yeso sungangai papa sungangai natango ya pasi hey natango lina pasi nambalola sungangai ngolo sungangai natango ya pasi hey sungangai yo sungangai yo sungangai ngolo sungangai natango ya pasi Mambo kudenga sunganga natango ya basi soko tikinga nanya kusunganga sunganga natango ya basi monguna koluka bomo inanga nakimela wapi yeso sunganga tango ya basi mema ngenda ni moyo shada ibashinga nufulanye sunganga tango ya basi bana bani benda ni moyo chilumba ibakama nufulanye sunganga tango ya basi kwima kwanye kwenda kwanye mangwa sunganga tango ya basi kanyinda chena kaya wana diye sumudulu tate sunganga tango ya basi unamiwa bana bashia bakachi bamulufile sunganga tango ya basi sunganga papa yo tango ya papa wa sunganga
epai na yo te nakobelela nanyo soki yo te olobaki toya na mikumba epai na yo okopesa bopemi yango na ye longola soni na ngai kausa bizoli na ngai sala yawe sunganga yo natanga pa nakokende lisusu wapi soki epai na yo te Hallelujah. Yawe sunganga yo nachela yo motema. Hallelujah. Yawe sunganga natango ya pate. Hallelujah. Pas chrétien, des fois tu perds oh il y a qui n'ont pas ça là quoi. Et amoureux pour ça n'est-il non? Tout ce qui a je pense que vous êtes connecté de même des gens connectés à un plateau. Tout bazar on a vu bazar connecté. Je pense qu'il y a un billet bolanda qui a perdu qui même contrôle dans la musique c'est comme si on a pas dans la carte de potence. Nous avons dans carte de potence. Parce qu'il y a boyé, il y a aux ans. Les gens ont profité, n'a pas ça merci parce que c'est aux ans à tout sangai qui n'a boyé. Ils a grâce à FB Production. Tout ça n'a pas de quoi au bas la FB Production parce que moi dois saluer occasion autocoute. Mbote frère Dona. Mbote papa. Et ça ligne sur ma casse pour y amener dans le territoire na yo. Et nous c'est mon mini pour na parce que la première émission na o na salle na ba chrétien. En 2018 na qui peut concentrer na mambo belé pour na ça toujours support na bandiko na diaspora. Bonne santé. Non santé Nzambe azobatela. Santé ya groupe. Santé ya groupe ça va na ngolo ya Nzambe. Tomoni maman Rosette Auti Jobo yo na relation artistique na mise à janding. Relation artistique est très bien. Ils sont très bien. Ils la connecter car ceux qui esprit na bango pesa connecter. On a déjà musique qui représente nini pour la frère Dona. Musique représente ebele pour ngai. Musique na no mingi te passé musique pour ngana zo musique eza lokola moyen ya côté. Donc nzamba pesinga don ya koyemba. Ce qu'on a don ngai ya koyemba nazo sale la musique lokola mutu moko nazo pesa évangile. Parce que bato mosusu basalaka musique ils ont représenté makambo ebele mpona bango mais nga musique ils ont représenté lokola moyen yanga ko passer message na Nzambe na ba oyo bazolanda baye obandi musique no précisément na Congo to oye na film ici de no selo mosusu obino o simbité nde momongo ezalaka na mikaraka na sala ba so pekesi vraiment mpona bandeko bazolanda ba oyo bayebinga bien ba mosusu balobaka bana musique na Mbujimai ba mosusu balobaka bana musique na Kinshasa. Bah oh va bien en Afrique du Sud, bah alors la musique en Afrique du Sud. Vraiment na bandi carrière musicale nangai na Mbujimai. Na Mbujimai bah année 95. Donc né tant bandi musique na Mbujimai. Toyo kolongo Mbujimai, toyo Kinshasa, les autres en Afrique du Sud précisément à Cape Town. Idole na yo zaki na niveau na Mbujimai. Bon, Nathan Tobali na Mbujimai, tozaki ko landa mingi ba grand frère Bazaki Liboso. Là, je pense à saluer mon grand Mbuyimada et encore Moussoko des hommes. Bazalaki moi et Belé Nathan wana. Na bandeko na biso oyo bazaki ba mekaki déjà avancé bandeko Vox Day. Ne bandeko tozalaki mingi ko interpréter biloko na bango na kolanda lisusu. Na niveau Mbujimai évolué précisément dans l'orchestre. Na niveau Mbujimai na évolué précisément na quatre églises évangéliques libres d'Afrique où bengami et Elda. Nazalaki musicien na quatre groupe de louanges, il y a église évangélique libre d'Afrique Elda. Banan basa génération na niveau ya Congo. Oh, génération na niveau Congo na Mbujimai Kinshasa. Na Mbujimai Kinshasa, na Mbujimai non na Kinshasa. Je ne baza ebele. Baza ebele. C'était quelques deux ou trois. Au Barbaro se connaît et puis bon so batali biso parce que nous sommes diffusés à Kinshasa, Europe partout dans le monde so batali ba reconnaître que nos frères Dona baza frères zo kosaté. Vraiment. Na génération na biso Mbujimai ti lelo oyo. Je pense que ba o baza na Kinshasa ba bandeko lokola ba papi bofé, bandeko ba yebi bandeko lokola ba mbuta bazali bandeko lokola baza moi ebele bandeko baza moi ebele ba musoto travail na bango ensemble te
Mais je pense que la génération de temps bazalaki bango pe bazalaki na no kobunda bunda. Les frères Dona évoluent dans la carrière solo. Tous les frères Dona, à part Maman Rosette, le deux frères Nabiso Baouti Djobo, ils vont se présenter aussi. Pour boyer babango parce que na limite présenter bango parce que na Djobo ta bo moi bilongi na bino boyer o bala ya biso. Donc ba se présenter mais groupe petit na simila groupe ya frères Dona, tous aux autres travaillent en carrière solo. Pour moi je travaille en carrière solo. Pourquoi en carrière solo? Parce que tous en nous capables de travailler dans un groupe union en général. C'est ça là-bas. Ma coquille, ils avaient. Donc nada we ne va tangre ba na façon mususu to ko ba ke makoki na ko renir ba to boye ko maintenir bango ezana noté yango tozo travailler na solo ba maison de production eza ebele niti ba FB production ko cette demande qui no va prendre en charge pour ça l'orchestre ils allaient revendre pina qui non pour ça la voyage va déplacer mo ko za carrière solo bien au ligne ko lira yo mo. Non, non, eza kolia comme côté na ba oba ebinga ba ebike fait donner linga ko kabola minga linga ko kolia na batu nyonso. C'est seulement que ce ko lingo sala au fan de sabat au fan na bango il faut pas courir makambo sala ke au fan de sabat le ko na to komi en mesure ya courir ba ko fan na bango permanente parce que musique biso to zo ngo lokola musala musende to benga musala nzambe ozoka ozobi musala nzambe ayiko ya après c'est-à-dire eza musala d'abord après ya nzambe. C'est-à-dire dans Moussala wana il faut battre ba fan de la yango à temps plein basalaka. De so battre bazo sala nengwana bazo zela pena nous récompense reward ne batangre bazo par rapport ya Moussala wana. Donc yango ndoko to comme à mesure ta ko fan battre pour basala. D'autant ozo ya bike nazo kende ko sala Moussala. Yango mon to to travailler na biso moko. Ce qui tozana ba événement to bengi bandeko ba accompagner biso. Il y a une différence entre évoluer au Congo étant que musicien et évoluer en Afrique ici. Quelles sont les difficultés pour les artistes en général pour évoluer? Vraiment, question est bien ma casse. Vraiment, ce qui est là qui est Afrique du Sud des Aboyés, on a préféré Salamou Salan Nzambe na Congo qu'en Afrique du Sud. Parce que Epanabino et Zaka Epanabino. Donc, difficulté Tozanango Awa et Zali que Mboka Afrique du Sud. Les amboka oyo mutunyo so ayena d'abord pour na koluka. La plupart ya bande konabiso oyo photo travail na bango bayena pour na koluka. En plus de ça même ce que le travail na bana mboka bango bazwaka yango lokola musala. Mais na Congo quand même tozana facilité ya keno bato bazawa na bazana motema wana ko ya kosala. Bazana temps ebele ya kosala musala nzambe. Mais awa bato baza penda na temps ebele te parce que à part le même musala oyo nzambe tozo sala mutu na munyo so zana musala na ye ya salaka. Ou il faut quelque chose, il peut quelque chose dans la poche. Donc il faut s'assurer que déjà, tout comme à fin du mois, il faut avoir moyen pour foutre un dac ou ça la voyer. Donc les difficultés tout ça dans mon mingi makasha. Mais tant les autres bon mamingi na musala nzambia. Mbujimai non? Kinshasa, Afrique du Sud. Outi na Chiluba, okiti na Lingala, na balangue mususu, pan okoti na anglais. Ezaki non nini pour s'intégrer vraiment dans le monde anglophone. Ezalaki bitumba. D'abord tant aussi Mbujimai okomi Kinshasa ou Lingala te. Lingala ya passe. Je me rappelle une fois dans Zako Fanda na Ipen. Na quartier moko Sangamamba ça kotaba de donc c'est ça na Ipen à Ipen akitela côté à Sangamamba la katikati ya Delvaux sikoyo on a beta moi histoire na section na bato moko sikoyo ça le marqué bana Sangamamba baebi za bazola kisanga neni ya ko kanga bapuku so tango tokei bande komoko sikonga na zokola na Lingala sikofuna benga camarade moko ayako komona nzela ya puku donc ba o ba ile sikoyo nga sikoyo Lingala na ebite ndenge sikoyo bambwa nde baza kosunga biso nde sikoyo na benga mbwa na ya kotala nzela ya puku wana sikoyo Lingala compliqué sikoyo na beti Lingala ngo genre ya namo bachiluba na kati donc itikala histoire nga so na komeka sa mambo oka jigi ya kutala banzela ya mpuku ezami bale isatu ezala de quoi donc na ngolu ya Zambe tako tofani na cité to ko maîtriser Lingala nozo ka tolo bana mais ko kipe ko zakisanga ke no oyo aza wa kwetu mais na ngolu ya Zambe to komi ko Lingala bien to pamboli Nzambe. Donc quand on est tout ce qui n'a pas de plateau quand on est pe maestro viking kosi yemutu aza ko sala ba cadrage au ba gros plan au ba plan
open oyo nde bozomona wana. Mais le frère Dona question oyo azila mo temps pour nous poser en haut. Les Congo, la RDC en général. Et vous êtes fiers. Lélo, tout lobby, il y a frère Dona étant qui est artiste, musicien, chrétien, évoluant ici en Afrique du Sud. Vraiment, on avec assurance. Congo et Congo, vous êtes fiers. Parce que quand on est en Afrique du Sud, Kangi m'a beaucoup de toujours travailler difficilement, voir comment, toujours travailler vraiment makasi, voir comment peut musique nabiso na Congo évoluer. Vraiment, si on nous donne l'opportunité à ça la musique à Congo ils vont lire moko boye. Na makambo to yekoli na parcours nyo somone ke na lo mbujima Kinshasa na zo évoluer en Afrique du Sud. C'est-à-dire tout ça makambo belé à changer na musique nabiso ya Congo. Vraiment avec Ngolu Yanzambe, je pense qu'un jour, ndenge Nzamba zo batela biso, Congo ko za fier na ngai. Tango mitala frère Dona. Au mitala au fani nanda ko mitala non, moi je suis fier frère Dona plutôt. Au réseau na rapina qui non. Oza ko évoluer. Il faut bonne musique, to oza place moko, to ozonga na sima. Vraiment, évolution et Zamakasi. Évolution et Zamakasi. Parce que quand on a Mbujimai, Ozoyemba, na style à Mbujimai. Olongo Mbujimai, comme Kinshasa, Bandi Koyema na style au côté na Kinshasa. Olongo Kinshasa, au comme évolue na Cape Town. Au Balobara, Lingala, Afrikaans, na Krosa. Donc, au comme Koyema na style wana. Évolution eza vraiment makasi eza vraiment makasi nazo pambola nzambe parce que naza capable ya lelo so na se retrouver liboso ya anglophone na koki kopesa message en anglais so na se trouver liboso ya bato baza ba francophone na koki kopesa message na français donc évolution eza makasi pe ba style ya musique ekeseni na mbujima tozana ba muto ashi tozana makambo ebele muto ashefani ne pana ngaya o miminga jana question na quel genre ya musique au frère Dona sala ngai nazo sala o sala mutu ashisko na ndenge ya anglais non ngai nazo sala nyonso nyonso ngai soki o meminga na mutu ashi vraiment okozala décidé soki o meminga na worship na biso ya bato ya anglais adoration donc okozala décidé soki o meminga na louange wana soki ekomi mixte louange ya ndenge ya Congo louange ya awa en Afrique du Sud donc okose retrouver. Le niveau d'engagement est tout Kinshasa, toi Afrique du Sud, ou soit la carrière en général. D'ailleurs, s'il n'y arrive pas, attends une fois. Frère Dona a ça là, disque et Yemoko en carrière solo, tout va te accompagner. Oui, c'est dans sala maxi single, Yanga Moko. La salle maxi single Yanga Moko, il y a 4 chansons. Donc, ils ont déjà dans 3 ans, si je ne me trompe pas. Yango Til et l'autre ont continué à push Yango, à continuer Yango parce que nous avons un comité partout. Ils ont 4 chants. Ils ont 4 chants. 4 chants, tant que 4 chansons, la composition, la composition, autant. Nous avons 4 chansons, qui ont représenté la personne de Frère Dona. Ce qui y était, titre moko nze mozakuna ebenga makasoki yote nani mosusu. Je pense que grâce à la caméra ya maestro Viking aussi, au pesa au sala quelques extraits pour les chansons pour bayo kango et puis ça va au goût pour ba kindo kango na ba besoin de disque. OK. Bombanga na maboko na yo lokola yo ane mosali na yo zinganga na bolingo pe bobatela mina yo memanga bisika bileki likolo lokola pongo na mona mosika na sosola nini obongisi pona ngai nalingi na umela na ndako na yo lokola ana na tempelo kolo Yesu na mona bikamwa na yo ya ya ye Yawe Zambe nanga bombanga na maboko na yo lokola yo wane mosali na yo zinganga na bolingo pe bobatela mina yo Yesu memanga bisika bileki likolo lokola pongo na mona mosika
nasosola nini obongisi mpo na ngai nalingi naumela na ndako na yo lokola ana na tempelo Yesu kolo Yesu namona bikamwa na yo ata monguna atelemi abunisa bomoi na ngai nabanga te Yesu yoza na ngai yolobaki bitumba ya yo elonga na ngai Yesu yoza moto te po eloba lokuta yoza mwana moto te po yobongola motema Yesu oyo lobi suka Yesu sala ye ai ya Yesu yo kolo Yesu biano mituna na ngai ya Yesu yo kolo Yesu losambo motema na ngai oh ya Yesu yo kolo Yesu biano mituna na ngai oh ya Yesu yo kolo Yesu. Je pense que non beaucoup pour encourager le frère. Yes. C'est pourquoi on a mis ça la confiance. Je pense qu'Afrique du Sud, Cape Town, Jobour, Durban, Port-Elizabeth, Toyebani vraiment Toyebani très bien. Je me déplace difficilement. Si on a se déplacer, et ça pour les gens qui n'ont qu'à pour nous casoniter. Si on a se déplacer, qui n'ont la sœur Rosette Ozalawana à défendre Bana Jobour, le frère Donazana à défendre Cape Town. C'est pas pour moi les temps dans ça va propagande parce que Toyebani donc le frère Dona à se défendre. Mais tout peut ça frère Dona tant qui est à se rafraîchir mon qui est tout mais un peu consolana la sœur Rosette. La sœur Rosette retrouvée au Cape Town. Premièrement, na part il y a le collègue Mandela puis Sergio Chamba, les boss il y a émission Oyo. Tout suite donnons la bienvenue à Cape Town. Santé dans Merci, ça va par la grâce de Dieu. La sœur Rosette évolue au niveau de Jobo en carrière solo, Neti frère Dona, donc qui m'a pas dépense, tout la sœur Rosette à un groupe mais au niveau de Jobo. Merci d'abord. Laisse-moi me présenter d'abord. Ok. Je réponds au nom de la sœur Rosette Ngoyi Kombe. Je viens de Jobo. Nazana na groupe nanga kuna. Nazana groupe. Nazo évolué dans le groupe. C'est yo qui non. Vous avez déjà la capacité à ça la groupe. Non, il y a que non, dans l'équipe. La Rosette a paniqué. Non, c'est ça tout ça on a couleur ensemble parce que déjà comme on a présence nous au longo za Jobo boya au support frère de nous a déjà une bonne relation dans ndenge artistique. Quelles sont vos relations déjà entre Yona Frelona na niveau artistique? Tout ça vraiment la relation est bien. Ami Fred Dona, c'est pas 6 mois déjà, 6 mois. En tout cas, les jours que j'avais vu Fred Dona en train de performer, j'étais touchée. Car il y a 6 mois, la sœur a accepté. Yes, parce que vraiment, esprit Nabiso, quand je l'avais vu en train de prester, j'avais glorifié le Seigneur parce que c'était trop bien. Et puis il faisait ça. Je ne sais pas comment expliquer, but it was so good. Qu'est-ce qui vous a motivé à Koloma Jobo ou travailler dans un concert ici et puis concert où FB a organisé un niveau de Jobo malgré tout comme on a mais yes, j'étais convaincue par le Saint-Esprit parce que moi je ne fais pas seulement les choses pour faire, vous voyez. À convaincre alors quand j'ai reçu l'invitation de mon frère ici, j'étais un peu en joie ou quoi pour avoir le privilège de venir ici. C'est pour cela que je suis là. Donc, à titre la sœur vous êtes en fait cette mission de télévision il bande la télévision la sœur vous êtes à la place qui vous sent tout ça ma casse. La carrière pendant les 7 ans où je suis ici arrivé une fois la sœur vous êtes à réaliser l'essai. Oui, j'ai déjà fait ça, c'était en 2013 2014 il y a. Combien de titres? C'était 6 titres. Le nom de l'album c'était One Day.
Donc, mais maintenant là réseaux sociaux. Yes, yes, yes. Ok. Yeah. Dans les 6 chansons, on a la sœur Rosette, la même question posée qui est par le frère Luna. Pour ceux qui ça représente, c'est ta proposition, ils ont copie, ils ont no copyright, ils ont uniquement ça représente la sœur Rosette. Ah bon, selon moi, non, c'est vraiment. Non, c'est non, c'est ok, qui ces chansons-là, il y a un peu ça, qui temps pour interpréter l'émission si possible. En tout cas, nyonso. Pour moi, la nyonso vraiment, Nazuela qui a un temps vraiment. Nyonso. Nalingaka nyonso vraiment, son nazoyo kango vraiment, je me sens que non, ça va. La sœur Rosette a oublié pour l'émission que là, réponse à la sœur Rosette, n'a pas réponse sur tous les fois de l'année, ça a face to face, donc quand ils sont bali, vraiment. Quand ils sont bali, na ba caméra, donc tout va ne soit comme na ba question de nabo. Ah, donc nyonso, papa. Plutôt interpréter l'émission mon. Ok. Yozanzambe, Ozosala, Ozomona Baba, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozosala, Ozomona, Ozanzambe, Bandima te nazomona misala na yo namomona ngayo eyo zanzambe natikala komona yo te na miso kasi nazomona misala na yo namomona ngayo eyo zanzambe molongoli na soni Je pense qu'il doit encourager notre sœur, maman, Yaya, la sœur Rosette, au niveau de Djobo, à défendre les bandits à défendre cause. Donc, et ça lui c'est mon makasi. Tout mais qui peut que la papa donna, na moi qui des questions et plutôt qu'il n'a pas fait, na moi au bas ça lui a plaisir na niveau mon 0. Donc ça veut dire bien niveau 0 donc au-delà bah million donc ça veut dire il n'a pas fait la zone à 0 pour le décollage donc na zone la bango pour bah se présenter boye ba bango bino bata Cape Town na bi bata Djobo te parce que na Djobo to yebani. Le frère donna concert mi balé les a 6 na mon cousin na août na niveau ya Johannesburg. Il m'a dit une question parce que nous avons toujours, nous avons toujours, producteur, est-ce que le frère Donna a deux concerts déjà au côté d'un producteur compétent, puis prêt à assumer ma responsabilité. Tant que ma responsabilité, I'm not joking. Ma responsabilité, ça veut dire du début à la fin, ma responsabilité c'est tout sur le plan artistique, habillement, loco, surtout, il est prêt pour un concert à l'E6. Oui, oui, c'est au côté d'un producteur, moko. Donc, le coup, comme on a FP Production, donc, dans le monde bon, ok. Mon qui a beaucoup de ok, donc tu es sur FB na sima kuna donc on a concentré koto. Papa Vicky fallait expliquer nga yo se signaler que ba tu le kuna sima to le ngata mbongo mais to so la kuna ndinga sima. Ok. Oui oui, tu es au na FB Production. Ndengo zo mona mona sima wana. Donc le seul production maison en production auto kutani nango pour na ko travailler nango ba événement nyonso to zo préparer. Comment évolue les préparations? Vous avez senti que non, vous avez prêt à tal l'élo na pourquoi avoir tout ça les propagande moi ma casse va tout baya concert lobby robeta. Biso tous aura toujours prêt. Biso aura toujours prêt à ta ndeko la montagne na tongo boutier l'instrument tous aura toujours prêt. Tous a vraiment préparé comme bas soldat na musala OK. Anytime. Réunion surtout bazana biso besoin tous a capable de resala musala. Tous dépendre te na
olobaki toza donc nalingi naloba juste ke toza prêt nazongi lisusu toyebani baproducteur baza ebele na mboka oyo bon toutefois baproducteur bana mboka oyo te il faut qu'on se le dise donc toyebani il y a pas vraiment de producteurs compétents on a posé question wana pourquoi oponi kaka FB production au moment où bato mosusu babengaka ba production okende otravaille na bango te na ndenge ya normal parce que toyebani vraiment eloko moko eza très important eza ke ngai nazosala mosala eza ya nzambe ngai nazodéfinir mosala ya louange d'adoration comme activité spirituelle c'est-à-dire que tozo move, we moving according to the spirit. Donc tozo move selon l'esprit. Donc une fois que na kutana kina papa Faustin ou azali CEO. Donc la numéro 1 ya maison FB Production. Na mona ki façon na ye ba vision na ye façon azo salela makambo. Vraiment nazaki vraiment touché pe nazaki vraiment convaincu que ça bato ya bien ko travailler na bango. Je pense que l'artiste Netio Baza évolué dans Mbokao, dans Cape Town, Djobour, Pretoria, par-ci par-là. Mais peut-être bah qui déjà les solos il y a FB Production mais Baza on a moins doute pour voir le cabine Bassani va joindre le frère on a peut-être depuis la sœur Rosette à Rose a peu de souci peut-être à joindre Yona Katia il y a FB Production to bande konanga par rapport au kaba joindre yo et le niveau advice ni no au ça batu oh you so comprendre que non ils ont qu'une malade vraiment na music industry na lingalo lobani industry ya music donc ezana makambo mibale ezana maison de production ezape na mutu yemoko à ce qui concerne FB Production vraiment ngala ko conseiller bandeko oyo soki FB Production apesi abengi yo ko travailler na ye je pense que le col angama on a kati nazo conseiller que non les maisons bien qu'on travaille parce que on a trouvé que bazana qualité bazo sala makambo na précision zate makambo moko ya mutu azoloba a metango abaluki akomi ko sala b ozomona akomosa la y musika na a donc ne eloko oyo ngana kuti ezana kati ya FB Production eza qualité bazali bato responsable na makambo bazo sérieux na makambo bazo te nazo kosela bango vous êtes devant la télévision vraiment je suis devant la télé nazo kosela bango te o nazo loba oyo parce que na kofanda na papa Faustin to solo la ozomona ke soka bisoke na osala a ozo sala soki oyebise likambo abisoke na koko sala ngote c'est-à-dire akoko sala ngote ozomona liberté wana na neni kozala ya kofungwama wana apparence wana ya moto azo le bama clair vraiment c'est ne bateau faut qu'on travaille là-bas mais ce qu'on a côté na biso ba musicien c'est seulement qu'il faut que musicien tant aux heures pour rejoindre maison lokola il faut zala pe sérieux parce que biso pe tozana makambo na biso ezala compliqué donc koyate ko na maison lokola FB Production yo zana agenda na yo mususu ba on peut bazana ya bango mususu ndo mona bato bazot ke na ensemble na maison lobi bakabani jo vio na zaka sérieuté to sala ki boy zo kande ye azaki peut-être kozela makambo mususu compliqué mais atikala jamais ko biso mutu na lingi oyo to na lingi oyo te zomona po botambo na mutu bien photo jo ko lobake na lingi oyo soit na lingi oyo te ye pa ebisio oyo ya lingi ale au move. Donc, ce que qui est concerné, oui, c'est bien que vous ne serez pas d'ici. Vous avez un concert ici, vous avez un match, puis vous avez un niveau à Djobo, Pretoria, partout où vous allez. Vous bouquez déjà, vous me vendez la commande un mois avant, août, vous côté na présence en Zambie, mais à part na bino artiste, vous vous préparez. La prière, la répétition, vous sentez bien que non, les 6 déjà, na concert ya août, batu ba côté na présence en Zambie, batu ba na emballé à côté na ta présence en Zambie. Vraiment une chose est ça que ndé na lobiga de pas que musala tozo sala ezali musala ya Nzambe. Surtout za lokola basali. Donc elo togo ko senga batu baya ezali que balongola nanu idée ya kenon bazoya pona kobina et autres. Une chose c'est que bazoya ndeko kutana na Nzambe. Donc eloko ngana poko bisende gonyo sozola na biso à partir du concert le 6 na le 5 août na Joburg Théâtre. Ezali que
tango yozoya zala na attitude yake oye kokutana na Nzambe. Une fois dans mon église, na église on a sambelaka na lobaka toujours que soki nga nazoyemba yo komona ngate parce que ngai pe nazokumisa Nzambe po asalela ngai. Parce que na ba rendez-vous wana Nzambe azali na rendez-vous aye po kutana na mutu nyonso na ngai pa aye kokutana na ngai. C'est-à-dire tant ozo na rendez-vous eza rendez-vous moko sacré oyo mokonzi ye moko akozala. Donc soko oza na maladie oza na mutu moko aza ba makambo moko difficile. Yaka déjà na kundima ke na kei koku mona frère Donate mais na kei kokutana na Nzambe na nzela ya ndeko oyo organiser event oyo Nzambe wana kosalela yo. C'est moi ça. Je pense que ce tobito pour répondre na mambo ya 6 to mekepe ko jump na mambo ya août oyo concerné la sœur Rosette na bandeko na bana sima. Quand il a commenté il dit que toyebani donc bato djobu oyebi bango très bien. Nga na senti bon déjà avoir grâce à la caméra, il y a Maestro Nkosi, a joué le papa. Avant notre papa a s'est présenté dans le Yembo. Donc, il va découvrir Yukara dans le Yembo. Pour nous, au Rochetabu, au Banika au Yemba. Voir dans le Yokamo, il sa combo déjà, n'a pas un après, pour nous, il s'est présenté. Caméra, il a na mupanzi na mabomba mina Yesu ela kisamaki chiffre 3 bandeko nanga na ebandeli ya mokili lilo bezalaki lilo baoyo ezalaki Nzambe lilo baoyo elataki nzoto lilo baoyo ezalaki Nzambe iloba oyo elataki nzoto c'est présenté ça là appel convaincre bato pour un concert aller moninga nanga yo kana koyebisa yo mabongo mimisato toza koyembela bino pona kososola yango esengeli molimo mosanto akamba yo makambo mabombama ezali ya Nzambe esengeli molimo mosanto akamba yo makambo mamonana ezali ya biso atombolaki miso na ye na likolo alobaki na tata na ye nyonso ekokisa Jésus atombolaki miso na ye na likolo alobaki na tata na ye nyonso ekokisa Jésus banyokolaki ye bapetaki ye bapundaki ye basekwaki na mokolo misato Yesu azali Nzambe tululu FB production. I don't know what to say.
Oh my people, I'm proud to be Congolese. Laura Boy, on a Congo. Laura Boy, every production passe à même et comment faire l'Afrique du Sud? I don't know what to say. Vraiment. On s'est présenté, bah tu vas y avoir aussi. Dans un combo. Bandeko topesi bino mbote na kombo ya Jésus Christ, kombo na ngai na bengami na kombo ya ndeko Benjamin Kayombo, azali dirigeant ya Choral Comek elingi koloba Choral Messager du Christ. Zamba pamoja. Merci beaucoup. Ndeko nangai ici au Kill Biso Biso déjà na accompagnement na trio bo ça bien ça tout mais c'est présenté sous na le yembo sous après au chité aux ongisi biso na présentation normale ya kombo na akosale Yesu akosala oleka bosenga nanga akosala Yesu akosala oleka bosenga Yesu akosala ya motema paso oleka bosenga nanga nalobi akosala nzambe na bomoi azosala ye ata babwaki olibanda kolela te azosala ye ata pasi na motema nzambe na lola azosala ye akosala koleka bosenga nanga akosala Yesu akosala koleka bosenga naza na pasi na motema akosala Yesu akosala koleka bosenga nanga nalobi azosala nzambe na lola azosala osungaka bana bitike bazolela butu na moi Yesu na Kongo totyela yo motema tozoyeba yo kosala ata kuna na este bolela te nzambe na lola akosala amerika elopato yebisamba akosala totyela motema Yesu nzambe akosala Yesu akosala koleka bosenga akosala Yesu akosala koleka bosenga nanga akosala Yesu que le Seigneur vous bénisse. C'est le prophète Israël Kalala. Je vous salue au nom de Jésus. Le prophète Israël Kalala, vous avez déjà combien d'années dans la carrière de musique? Vous avez travaillé en tant que solo ou vous avez un groupe? Non, toujours travaillé dans la carrière solo par rapport à ce que nous sommes en train de préparer. Nous savons qu'avec l'aide du Seigneur, bientôt là, on doit organiser quelque chose pour avoir des gens qui vont commencer à nous accompagner comme un groupe. Concert après, il y a concert les 6 au Boye pour Sangana Biso Batu à Cape Town grâce à notre frère Dona. Après concert les 6 Biso Storo Kamatana, Toké Nabino na Djobo. À peine il y a eu ça là-bas, où il y a eu un Djobo pour un concert. Non, je sais très bien que nous, Djobo, les habits Moko, on ambassadé grâce par rapport à Biso Moko, tout le monde a makamele d'Akuna. Je crois que je suis en train d'inviter tout le monde de venir participer à un concert à Djoubek pour notre frère Dona. Je crois que tout le monde que vous connaissez très bien, toutes les églises corps du Christ, nous vous appelons beaucoup de venir là-bas parce que je crois que non, il y aura quelque chose qui va se passer. Les gens ne comprennent pas quand on dit que non, nous chantons. Parce qu'il y a, dans ce que nous sommes en train de faire comme des chants, il y a quelque chose que Dieu aime. La Bible nous dit, Dieu, il est assis à la louange des enfants d'Israël. Alors, il y a des choses que nous, on a à moi, il faut comprendre. Pour tout Simbanzambe, il faut tout yemba. Vous le savez très bien, la Bible nous mentionne qu'on dit quelque part, Paul et Silas, ils étaient retenus quelque part, dans la prison. Mais Basambe l'a été, Bayembe la Kinzambe. Après qu'on yembe la Nzambe, la Bible les a confirmé que Mignolo le Katanaki. Alors j'invite tout le monde de venir jour à Nakatia Johannesburg et Zana Makambo et Koleka. Délivrance
stabilité, maturité. Alléluia. Et que surtout na kobanga nzambe. Na lo yembo koleka jour wana, Dieu consolera quelqu'un. Je vous invite vous tous. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Le frère Dona Sotoro Kosongelo parce que on a déjà régi par mon salapso signal qui est tout comme Chakochité Mukim Kinasuka. Affiche il y a Djobour pour un concert na Djobour théâtre. Ça se présente comment? Non, ça va par la grâce de Dieu. Combien de personnes vont rejoindre na concert wana? Toza na bandeko, toza na maman Rosette Azaliawa, toza na papa Benjamin, toza na maman Nathalie à Londres. Ako rejoindre biso Pelisusu toza na bandeko mususu ba frère Clovis baza na Djobour baza na Johannesburg toza na maman Today Azaliawa toza na maman Fina aza na sima kuna ata lobite na bandeko mususu pe ba kozala wana vraiment eza ekozala gathering ya ba artiste non ya ba artiste te ya ba homme de Dieu non ba homme de Dieu mo ezo kima za gathering ya ba worshipers OK ba adorateurs donc eza place mo tango yo zo kota na salle wana ya atmosphere ozoka solo ya bonzambe zo bimana kati c'est-à-dire vraiment pourquoi that's ezali le 5 août tokobanda de 12h à 20h tamula ebele bo yes c'est-à-dire na eloko moko nazaki ko raisonner ce qui te commet la présence en Zambie va te faire apprécier. David a mentionné à lui que jour moko na présence en Zambie il est qui 1000 jours ailleurs c'est-à-dire que makambo nzamba ko salelo na jour moko na présence na ye et ça makambo ko souffrir 1000 jours quelque part pour ça tant on a comprendre eloko yo dans le but non ce mieux n'a dépassé tant dans la présence en Zambie parce que tant aux la présence en Zambie bilo makambo belen Zambie zo bundela donc nazo senga bandeko keno ozo mi préparer au tali tant yo ye kaka jour wana ozo kota kaka na porte tout ça moseka nano na gate ya monena Joburg théâtre kaka place wana solo ya bonzambe ko bandela wana donc on comprendre que oye ko sangana nde na ba adorateur parce que biso nano avant to koma kuna to ko s'assurer que non si tomati na ngoma nzamba répondre biso ne tokiti so tango tokita to kokutana na ba prière na yo bombe ko pela le 5 août na Joburg théâtre. Pourquoi le frère Dona ensemble en collaboration na production na FB boponi to OK natize mona boponi bokende ko livrer concert wana na Djobour théâtre au moment où yo za résident au da ville na yo to moni bande ko bandimi ko tika Djobour ba ko support pourquoi au salon ba sale bile pe mini za au salon ka awa mais vous préférez na production na boko na Djobour déjà les 6 toza awa na Cape Town na la maison na FB production pour lui que avant ko kene Joburg photo bandana no na mabele na biso à Cape Town le moni bande ko ya Johannesburg ba awa na Cape Town auto sala nano awa na Cape Town les 6 tango to sisi neto memali les sous na Joburg théâtre toko suka wana te nzela ezali mulai avec le temps boko zo neni programme sous ndenge zo na ezaka Djobour te vision ya FB production ezo viser monde ezo viser partout ezo viser Congo ezo viser Europe ezo viser Amérique biso moko nanu o tozali awa toza limité te donc biso moko nanu artiste toza surtout travailler na FB production parce que ezo concorder na ba vision na biso toza limité te ke loko toza kana pour mutuyo sozola na biso peut-être yoza en Amérique peut-être yoza en Europe tokoki pe koya place ozali wana na ba prophète Israël bola munaeza ke aza moyembi maza pe mosakoli donc soki okebite ayembi mamoko bandi ko sakola place ozali wana amen toza capable ya koya to yembi to kati ya zuna no ata 5 minutes ayebi sio makambo boni ke nzambe ye moko akiti amen do makambo tozoloba ozoya kokutana na batu te batu moko ordinaire te biso to koma venza batu nzambe nzambe asala biso batu nzambe donc on azoloba ça avec assurance parce que bi nzambe tozo servir to yebi eloko nini tozo sala donc okuta biso na makambo compliqué te to sangana ka pena batu baza compliqué te to sangana kaka na batu baza na bonzambe donc mo biso fana ma Rosette boy aza marié maman ya bana mibale donc ngapela za marié papa ya bana mibale ngapela za marié papa ya mwana moko aza marié maestro Nkosipe aza marié papa ya mwana moko prophète Israël pas marié non je suis fiancé OK très bientôt là toroya pas de exclusivité à mariage papa Benjamin pas marié papa ya bana tunanga bana combien 5 maman maman da marié bana combien
Bana moko, mwana moko, bana moko. Bana ebele l'église pour sa maman pasteur. Yes, maboko makasi. Si l'atmosphère aux hommes mataka boye, tozana maman na kati ya plateau. Soki maestro Kosiviki ako aider biso na close up ya maman s'est présenté bandimi pe corps ya Christ au bazar partout dans le monde ba découvrir maman ba ba qui donc c'est vendre a atmosphère aux alagi parce que tozalaki ya maman na kati ya plateau. Maman zaka kama pasteur. Yeah. Aza moyembi ya kala na Congo. Wow. Nzamba sunganga ya so wish nzamba bisanga pena ngonga na récupérer donc na ngonga o toza ngo toko malisisi na zwa bino moko na découvrir bon na fait de maman ça a télé hôtel. Na go bana zabe ba ko miss. Ata moi le ko ba ko comprendre. OK, maman s'est présentée grâce à la caméra ya maestro Vicky, a s'est présentée et puis a c'est le somo lo romo o batunyo surtout ba ressenti qui na wezala ki. Surtout. Merci. Mais na kolinga koyemba nzembo ya nalinga mama nga mingi mama Lydia place na uti. La cantique na vraiment et ça en plus et surtout ce qui n'a eu. Non, la salle album témé dans la préparation. Il y a des moments que j'attends ton secours et des jours que je garde ton salut. Voici les nations attendant ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le ciel de ma vie. Quand tu cantes, pour moi, il y a une bataille la caillou. Quand tu cantes, pour moi, il y a une bataille la caillou. Quand tu kamakabango, tango nyoso, pesanga, na mona lisungi na yo. Je pense que vous avez aimé encore l'ambiance où tu as un plateau na biso. Tu as dit pour tout ça l'émission t'es au moins on comprend tu as dit pour tous à la connecter puis bien tout besoin na banda pour vous à la connecter vous déjà ambiance comment m'amener que ça les 6 dimanche oyo na makamuni oyo ko sala na Djobo na mboka ya bande ko na ya Djobo le 5 août na Jobek Théâtre. Je pense que ba détail sur Bosango là-bas il y a écran na biso. Je pense que papa donna n'était ce que loko moya ko bakisa ikoko zala pour na bande console na biso bien obeta CT pour na le 5 août parce que le 6 il y a déjà lobiloki ba toza na ngonja na mitu mais le 5 août nini oyo etikali ba ko retenir pour na journée. Et loko ya ko bakisa ezali que une semaine passée pasteur m'a envoyé un message à tout le monde. Pourquoi on sait la musique? Pourquoi on sait la musique? Donc parce qu'à côté de Genazo, on a raison que chaque fois on sait la musique. Nous avons la musalo, on a bring hope. Nous avons ça elikia, na ba oyo basi ba bongisa elikia. Ko lo bakete ko zala déchité, ko le maté Dieu existe. Bible le dit que ba onyo se approcher, ba qu'il existe. Un hasard rémunérateur ya ba onyo se lukai. Moi je crois que le on a koko bakisa. Ezali que chaque fois ozoya na présence ya Nzambe, ezali oyo ko lukai yeba eka kufuta yo. Ko le manzambe te, Nzambe azali. Na bandeli Nzambe azali. Ata olali na mbeto à l'hôpital ozo kangai, Nzambe azali. Ata okufeli baboti omikuti kozayo moko, Nzambe azali akufuta yo. Nde ya malonga nde raison nanga kutu na servaka ye parce que na se ya moya soko za na Nzambe te c'est-à-dire oza na yoga ka mutu ya kokufa donc eloko na koko bakisa na nyonso to sali awa
ezali mpona koyebisa yo ozolanda biso ke banzela nyonso mosusu wana ezali banzela ya pamba yaka epai ya nzambe azali ya kofuta yo. Par rapport ya kobakisa pour le 5 août nazoyebisa bandeko nyonso ya Johannesburg, bandeko nyonso ya Joburg en général nazomona bandeko na Springview, nazomona bandeko na Benoni, nazomona bato baza na Yeoville wana monde Yeoville, bandeko nyonso baza wana, bandeko ya ACK, bandeko nyonso baza wana. Vraiment bozanga te na rendez-vous ya le 5 août. Le 5 août toza wana de 12h à 20h. Tozo pousser sans même kozonga sima. Vraiment kozanga te. Si yango na calendrier na yo, zwa journée wana eza lokola journée na yo ya louange pe adoration et pa ya nzambe. Pe koma prière. Loba ke nazo ke ne ko louer nzambe na pe ko adorer prière oyo ekokisama. Je te jure pe nazo bisaka ke soko bimi place wana likambo salamité, c'est-à-dire nzambe tozo sala l'adoration na bombe. Mais na yebi une chose que nzambe azana sima ya maloba basali na yeko akokisa yango. Bazana sima maloba na ye moko po akokisa yango. Une chose simi Bible ezali ke nzambe azali motote po akosa. Azali mwana ya motote po bongola motema. Oyo alobi akosala. Le 5 août, nzambe akosala quelque chose na Joburg Théâtre. Amen. Je pense que c'était vraiment un réel plaisir pour nous, le collègue à Mandela Magazine. Il y a quoi qui vous a qui vraiment est belé, puis vous a béni. Il y a quoi l'anda émission oyo, n'endenge et s'y dérouler ne bandeli tinasuka. Je ne vais pas finir sans pour autant remercier la grande équipe technique et accompagner qui émission oyo. Quand je parle de la grande équipe technique, il y avait 5 personnes, 10, 15 personnes à Simana Balaki na technique. Non, il n'y avait qu'une seule personne à gérer les 2 caméras à la fois pour vous avoir l'image oyo, na ndenge esengeli. Là, je vois la personne de Viking Kosi. En tout cas, un grand merci malgré la busy na yo, mais aussi sacrifié parce qu'ils allaient œuvre ya Nzambe au préféré au tchak Pierre na yo po maramuna surtout et ça la mandenge et salami. Peut-être aussi merci mingi na FB Production parce que yimta sali kino to sangana awa to zara awa andimi asolisa lokoli ya Mandela Magazine de façon comme maramuna so et ça la mandenge et salami ndenge et sami boye. Tout ça, c'était grâce à FP Production. Puis, conseil, on peut savoir que Toyebani, Nani, n'a pas si Toyebani, n'a répété en sous 2018, il y a les Toyebani. Donc, les abonnés, on a Toyebani. Si on a conseillé, on a que Boluka, FP Production, et ça pour lancer la sentimenté. Dans les chrétiens, dans les parents, dans les responsables, dans les boss. Donc, on a dit que Boluka, FP Production, Mikolo, FP Production, né. Tout le temps, on a dit que FP Production, né, Makambo. Donc, si vous avez ça, Makambo, vous avez n'hésitez pas à contacter FP Production, numéro est en bas écran, vous contacter, email na bango zawana, mamusi zawana, vous avez décidé, vous déjà sign in, parce que Makambo bien ezali, TI la paix et Salamaki. Sélectionné, ne vous dérangez pas. À ce qui concerne la précision sur TI, beaucoup de gens ont CEO, interview, exclusivité, ça, prochain rendez-vous remise à Award. Je pense que les connaissances sont dans le plateau pour mériter Award. Je dis aussi merci à papa nangai idole nangai papa rafengi no niveau ya États-Unis papa yela makasi donc tina sala momo no sala oyo eza parce que nzola na nzela oyo olakisa ngai donc je suis en train de me sacrifier na sala momo ndenge oyo sanga toujours na téléphone en direct de UEC donc ya on a sala awa pe na niveau ya Kinshasa cordon nangai Serge Mpiana au mona ngandoyi na niveau ya Barombo wana contrôle toujours ndenge zalaka toujours. Papa nangai papa John Ngombo à niveau de Kinshasa na bandeko nanga surtout ya Congo Facilité je vous aime beaucoup tous à toujours ensemble na moi si nanga na pesi mbote pe na bébé nanga Sergio Junior Ndoi nanga moko na pesi mbote na pesa tana plateau ba pesa biso moi atmosphère tout qui ne bandeli wana tous en gosu na suka nete to repona to kosala ngo ya kovanda to bokosala yango ko telema ngana minute oyo kane na to telema ga bona to bima pina tikila bino plateau donc bye bye. Kombo na Yesu, kombo ekuma malibela. Kombo na Yesu, kombo ekuma malibela. Kombo na Yesu,
kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo, ekuma malibela, kombo na Yesu, kombo, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo, kombo, ekuma malibela, oh kombo, kombo na Yesu, kombo, ekuma malibela Yesu, kombo, 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 ekuma malibela, kombo na Yesu, kombo, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo, haleluya, ekuma malibela, samba lola yo, kombo, haleluya, kombo na Yesu, papa na ye, kombo, haleluya, ekuma malibela ya Yesu, kombo, kombo na Yesu, amuri unuzazi wani, kombo, ekuma malibela, kombo, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo, ekuma malibela, mabolo nyonso fukama, nyonso katola ye, kombo na Yesu, ezali likolo na nyonso, mabolo nyonso mafukama, minoko nyonso tatula ye, ekuma malibela, na kombo na Yesu, mikoma baboti ye, na kombo na Yesu, makakatani bazamu, na kombo na Yesu, mikoma baboti ye, kombo, ekuma malibela, kombo na ye, kombo, kombo na Yesu, kombo, ekuma malibela, kombo, kombo na Yesu, kombo, ekuma malibela. Totanga lisusu nani, totanga lisusu nani, ozwi kombo, koleka bakombo nyonso. Totanga lisusu nani, tolobela lisusu nani, yoza yo moko, kombo na yo ekumama, na kombo na Yesu, babeli bazobika, na kombo na Yesu, babola bazopapama, na kombo na Yesu, wakangami bazofama, na kombo na Yesu, bazozwa kime, oh kombo, kombo, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo, kombo na Yesu, epesa kanga elonga, haleluya, epesa kanga lobiko, akufa seko matali kolombo na ngako mona kombo na Yesu kombo ekuma maribela kombo na Yesu kombo na Yesu
Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.